Merci. Hein? Là, on est encore, et encore. Si Congo est le meilleur site de Scandinavie. Si tu as le bosso, les pommes qui les banda. Na bien, mais quand méchant, il y a mangwaou. Donc, il y a méchant, il y a mangwaou. Nana kanda ya mangwaou mabe. Oh, ouais, maman. Na bien, na le nini. Avant de se faire indi. Mais nous comprenons le côté mangwaou, c'est qui? Nana kanda, mais non, c'est quoi? Mangwaou te. Donc, il y a chaque émission, on va passer par combo. Na bandaki na madilu, ce qu'on a na mangwaou. Mikolo comme mangwaou. Donc, moi, mangwaou, il y a la fingi bata Stockholm. Après, si ma colo est beaucoup respecté. Donc, il y a deux réponses. Dans la vie, il faut qu'on dise vous comprenez? On va na yo, on est tumbu. Vous comprenez? Nous avons kamboa, yo bobo. Comprendre? Grand journaliste, un bon qu'on a vu soir. Nga jamais on a complexé que bien journaliste banda, son bien journaliste c'est la momie. Bon travailler pas. Ah David, il y a momie trop David, on va libaya. Ba maman. Donnez maman d'abord. Tu veux maman ou tu veux te bori. Featuring na triple. Triple. Ya bongo. C'est pour ça la ngopé. Qui la bien ça bali complexé. Complexio, mangwaou yo complexé. Say you want to dance, you want for the money from my band. Oh yes, got the ground, got the baddest they been taking down. When they see me around, they just scatter they dance like a hoya video go. We are so do. Oh yeah, that's the ground. Like a this, like a that. All the girls they dance galala, all the students go for kasala. For this dancing no do shakara. Hey honey, oh, like a this, like a that, like a this, like a that. To your heart, to the road, and your heart, to the back. Skele, 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 skele. Like a idiot, it's you back on your toe. Oh, I did your song now. Baby, idiot. What have you done? We are so total. Oh, yeah, that's it. All the girls they dance galala. All the students go for kasala. For this dance you don't do shakara. Oh, yeah, like a this, like a that, like a this, like a that. Put to your heart, to the road, and your heart, to the back. Skele, 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 skele. All the students go for kasala. Cheesy, cheesy. Oh yeah, when you know what I do, like a this, to your heart, and your heart. Skele, 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 skele. Bonsoir, bonjour encore. Balandi Nyoso, ya Congo ya Sika, si tu as vu Maurice Premier, le boss des boss. Nazali Bandawa, à ton Stockholm, car Lobaka, Stockholm c'est plus que même paradis. Stockholm c'est capitale de Scandinavie, mais c'est Awa. Et pour le respect, na bateau balinganga, il y a tout ce qui bateau Nyoso, na Paris, na Londres, na Helsinki, na Danemark, diaspora mobimba. Dans un message très important, on a fait ça pour éclaircir un peu les choses. Pour na bayo balingrabi so ba comprendre tout ça la nini un peu tout ça la nini ezate que boy baté mam tout ça là donc je vais éclaircir un peu et na respect na bo balinganga na micro balinganga na ngano kagoul expliquer na mokili bato balanda do fe na Daniel Alvaro c'est déranger na makambo yo na expliquer makambo na na se na nyota mangapi na civi kwete c'est na civi kwete perso ali na expliquer muké bon pour mes c'est quoi ngai bayo bayebi ngai na mboka oyo première chroniqueur au Yabimagi na Stockholm na masolo il y a interview il y a okutana ba jeune resona ba jeune c'était moi triplé venant Maurice Premier à Otaki Norvège aïe ah petit nanga inoki basango petit mon courir solera bien tout ça à Moussala et n'a porté mon vieux de Kervé Maurice Premier na Sali Moussala
na moni qui vient ngai masolo kangami na Stockholm masolo efungwami neza ka mutema malamu mutamusana bino na super content ya vient nga mususu digital momo HD hein PDG ya bomoko ya mboka o tolobaka écart vient ngai ya looking ngai petit nga triple oza courager na moni musalo sala tolingi yo chabiso mais na longo na Congo asikate na tikala ko sala déclaration Congo asikate na longo na Congo asika TV eza radio te TV za TV na sala déclaration moko te na lobaki OK là di vient nga o lobito sa musala pour mais ça na soutenir yo et bon monaki ba vidéo na sala ki na bomoko ya mboka c'est moi triple B tia bango na seka na vient nga lobaka digital triple B tia bango baza bana c'est moi na preta ki vient nga main forte que na Stockholm PV ça peut mo espace ba masa mususu pe ba le kapé na site ba yeba bango pe na sens wana et lelo oyo na mayelo na zaki nango hein na ba relation na zwaki na Congo asika na zui batu oyo basungi ngano petit oza courager to na poto so de mboka moko obwaki nguba ngubeloni na zui batu basoyi na ngai petit salamo loko mais toujours so na vie na Maurice pour na vie wana mutu ayaki afungole mutema et na soyi na vie na ngai et lelo yo boko kapé mona ntsuka pe lia kapé kaka moi ya suka kaka nouveau site pe ko masita ba jeune Congo debout à collaboration na Congo ya sika donc c'est un peu ça et ça polémique té na lobi ka vérité na ida qui vient na ngai digital momo en tant que vieux tous na ba relation familiale na sunga qui vieux asala moloko na yazo pe moi espace na Stockholm parce que quand on dit Stockholm mais bazo mona triple parce que c'est moi qui fais tout na encourager na sala masolo bato bayebi donc na pesa qui vient na ngai corps et âme na ngai na sala musala na bendaki bato na boyebi bato na bendaki o ba musupi baza kuna petit lelo na kotanga ba kombote o baza kuna c'est moi nga mutuna na bato wana na moko ya mboka ba boya bandima c'est triple nga mutuna na bona sima na boko boya ve digital wana ser na ngai Pauline yewana ba na biso na pasa bango na c'est moi donc na kofinga mutu moko te nga no saka musala oya kolinga na musala betela maboko o linga pété finga na yo mais moi je travaille na obunda pona Suède papi kamani kanya lobaka hein papi kamani vrai Joe karani na banda koloba donc masolo sikoyo toyeko fungola masolo na minute yo meilleur site na Scandinavie bo changer histoire te tous à la France tous à la Batu to changer histoire te donc tous à Stockholm awa tous à la masolo to na ville hein magimba embouteillage donc tous na Congo ya sika site na ngai site na bino site batu nyonso ya mokili oyo hein Congo ya sika ya ngwana na bete ki vena Maurice Sport ambi vena ngai to ba bantu hein to bomana te na mwana yo na leki na yo vie to nyata to tia na se via sololi na deux branches na ngai na Congo ya sika na deux branches na Congo ya sika course au pouvoir na droit de réponse ba branche na ngai na Congo ya sika yango wana oyo bobanda kolanda triple wayambo na Congo ya sika et si Congo debout ba surprise pe ko yakaka mais vient na Maurice premier a fongoli porte petit na ye asa masolo donc na ngene éclaircir un peu hein moi parcours na ngai mo na Stockholm donc c'est un peu ça mon terme ben na motote ba lobby likambo kaka na vitesse likambo na vitesse information na yesu na mabele pour na confirmer masolo na Congo ya sika sans oublier mon frère hein malgré ma fingi biso dans local mais mon frère pas tout moment 007 na Finlande c'était ma world que na bango na planète Jupiter que na bango kuna va sentir hein donc tout ça masolo Richard Poiti na Finlande na ser na ya kati charisme efficacité hein donc merci Eric Photo tous sont invités na biso hein na compte zankata masolo tous invités na biso azoya rapide hein na tranche na bino encore émission droit de réponse oyo boko sentir maintenant c'est ka yana benga gaé David de Mukrano Sampera catalogue mkolo ba Tiger kolo ba Igo Boss ye azamadi ni Sweden David Mukrano na mbio susu na droit de réponse impressionnant yo Stockholm yango impressionnant yo oh na frère c'est pe la ko la monio la frère c'est pas bête mais la monio mikolo non mais on l'a biso oh David Mukano yo David yo na benga yo sans père à catalogue mutatanga na école mutava na bande de l'école ayebi qu'est-ce que ça veut dire sans père à catalogue donc tika ouais ozolingo distrait bato tika na David ozana sengo mais yo zaka bo sengo apeko mama kanda est-ce que oza bien fa to bana masolo oza bien nana kanda ya mangwau mabe mama na ebiye na lobaki nini avant ko seka po indi mais nazo comprendre le côté mangwau c'est qui nana kanda mais na seka mangwau te
donc il y a chaque émission na ba pesi ba combo na bandaki na madilu siko na kana mangwaou mikolo ko mangwaou donc mona mangwaou yokola fingi bato à Stockholm apesi ba kolo ya mboko respecté donc ayo doit les réponses na ye. Oh donc mangwaou le biona donc tu oye boye ko répondre. Il faut répondre, il y a battu ba ça qui mission qu'on a aussi un bango défi, faut on ça la sap concours ya sap ngala bango. Oh, on a méchant ma be mangwaou. Oh, venant à Maurice Premier Eric Photo. Ba question yanga journaliste ba réponse il y a invité. Mo David na habité ce que yo na kanda na ya sali mais na excusez ngai na habité mutozo bana sali nini afingi nani et asana problème nini. Non mais il y a le but que non mon que ça le but que non bato ba émission ça la ko na te bana bilambate. Est-ce que bato boni ba kolo ya mboko yo ba kolo ya mboko ba papa mikolo ya mboko bana bandako ba bilambe belé to le quand même nanga mona telemia. Que le ba que non ba saper ba mboko ba yete ba bilambate. Est-ce qu'il y a un lamba? HM. Oh. Tu n'as pas question de prendre la canne na ye. C'est expliqué dans Batu Barolanda, ah ezali Congo Sika, si ta Gaillard, si tu yo, hein, ni quand on est dans Maurice Premier, hein, Diego Cao, si tu as Kala, expliquez un peu aux sites les mieux souvenirs Scandinavie, expliquez nous. C'est quoi les problèmes? Ozana kanda na ye asalini neska fingi na émission, bon aussi qui répondre le bika mabilamba muto zoloba. Ah moi mangwaou, bah c'est l'émission. Na journaliste mo autaki libanda pour la complexité na ba journaliste. Autaki chroniqueur autaki libanda. Nga la complexité nga na yo na Sweda wa na otika kana yo photo butiso likolo. To ko négliger côté. Obani ma solo oyo to keno photo to mo na bena so to bimisa journaliste biso ke la bobo akeli boso. Et que non to bana ko nyata na se bo benga to so ba libanda ba ko nyata. Non nga la ko na complexité. Donc so yo mangwaou on s'est la complexé, la complexité. Non, comme ça, bobo, si mon colo, comment aller colo. C'est comme ça la vie. On comprend. Bon, on va se dire que banda. Bah négliger qui yote, mais ngal yo ngana yo santa tu mutombele. Donc bah négliger triple, m'ga ça la bango. Oui, on n'est pas négliger tout té, on tape sur lui pas beaucoup négliger. Mais là on a le makasi, alors bi non, bato ba ki on a té, c'est bana bilambate. Parce que bato Suède ba fait tout ya Suède à non mon clan il faut répondre hier. De ba via Suède, ba via mboka oyo, basiliki na mama lobaki. Ba faut répondre. Et on répondre ga bo que non, ozaka na bilamba te. Ngana ba otekelo bilamba, oyebi. On comprend na bango temble on otekelo bilamba depuis 2010 style le otekelo bilamba, na kangi ba robinet. Bilamba la trésor ya noir. Bilamba na Suède ya noir ya moins cher. Bilamba ya moyibi. Ngana yibaka te. Mais David ngapi na ti noir na magi na beti ba yazaza mais David za noir do chrétien nga journaliste sont ndenge nisu bilamba no esaini ba verse tia be azo ticket jamais ticket ça on se na mbongo na mokoti donc yé na c'est bien que ba vie comment ko ba na Suède que non ba to ba yete ba na bilamba te na mboko ya Suède il va vie boni ba la ta o ka roi vana na mboko ba vie akala ba vie za Suède faut besoin respect ba vie na pakalia fumu na Winston ba paka ba pake wingi paka na benga ye mukozi na yoyo pake wingi ba mikolo mboko vraiment mikolo mboko e bango bilango bana ba sanga bandako bale ko ya makambo te bo mo makambo ya bango délire bango so koli bataka biso kana ba data bana ba sa musala yo jamais ko tia na niveau na lo kino bato ye so finir donc so finir ça no so de mo bima nanu faut qu'on a silika o ba ko bato ye to bilamba est-ce qu'il y a un lamba attends chaussure yene kazawana mona madilu mangwaou allez lamba oh hein allez lamba te lo meilleur lo ba allez lamba ye lo no dans so de o ba ya o te lamba te ya so me lamba est-ce que na mbongo so me lamba en bon se melamba te parce que na comprendre te na équipe bazolo baloba makambi bimero bato bazolila na comprendre te ce qu'on a bien te ba saper expliquer nous ba saper wa Facebook wana ka ke bango ba betaka mais bazaka na ba Facebook explique plus un message nanu ni déranger bango donc ba saper ne comme la muki ba saper te ni déranger bango na ba na yebisa ko ndeko na la vie faut qu'on ndima moto nyonso on comprendre on wanga na yo ane tumbu on comprendre mutoko la msama kambo wa ezali yo bobo comprendre grand journaliste en bon on a vu soir nga jamais on a complexé que bien journaliste banda son bien journaliste on la momie bon travailler pas ah David il a momie trop David on a libaya ba maman de maman d'abord to betra maman ou to to bori featuring na triple ya bongo c'est pour ça lango pe kila bien sama bali complexé complexio mangwa uyo complexé
donc nango na lobaki ba ki bango kombe 4 na kanisi basaki émission mukolana oui na respect on appelle ça invité na ngai na éviter émission basaki émission mukoloni wapi na te santa basaki émission na garçon tchaka ba fole te ya basi oh zela nani wa tant tout comme on est qui tcha oh David Mukano zela David zela garçon tchaka ba fole te nani wana nani kabo nani yango wana nani jeep na ba leti moko so wapi oh Stéphanie peut-être Stéphanie misela la lina mondeka et baby yebsanga nani atra ba jeep za basi jeep leki na ngai ordre linda na Paris akota ne jeep hein parce que jeep mobala akomata ba jeep vraiment nani yango ataka fo de te nani alataka ba jeep na donc na soki mi butu yo na belo fo de te na soda ba ibi na soda afandaka ta ko ya kaka ndenge ezalaka kaka nde balobaka hein ba question ya biso ba réponse ya ye donc tonto lo ba lisusu mais David éclaircir dans bateau hein pour biso to tout na makambo ils répondre biso to éclaircir biso nanu vraiment banani yango wana ba pesio kanda boye eza banani ponga nazo batiti sikoyo naza journaliste nazo makambo na nkula misina poisa mais naza sous informé nazo baté banani oyo ba pesio kanda boye eza banani nazo baté expliquer nanu zalaki mona madilu mikolo ko komone ko mangwau ozula nanyo yo nani ari mukuso na rest KBG yokuto na kila wane sa kana sa perdi na china mpanzi après OK nani mususu mambasa desina biso ko wana ke ndeko na ngai longana makambo yo na pekisa mu kwa na kata salle j'aime qu'on a salle on a pekisa kai yo bozaka wana biso no donc to la tari ayeba kina ngoti donc so ndeko na ngai tika tatana za ye moko longana makambo yo donc tikela ngai ye lokwa bino moloyi wa cour de grand bino tout mwana mangwau mambasa KBG oui bino bakomona bango non yo kitsa tata wana na longole kitsa tata wa tata wa nani wana ataka ba fode te ya basi avant aussi ça non makambo mais na so comprendre kitsa tona eza nini nakaka mwana tango Zaire kitsa Eric photo tata ela nini nakaka tango Zaire eza nini nango kitsa tata na so no expliquer bino mama donc bango na minicho yo yango le bino bino boyo ko bino lo bino Suède wa bato bilama bazate ba vetu wana ba varier ba bimo crâne il faut obenga biso bato wana nango na 5 millions défi donc sengi zela David Kachote pour éclaircir balandi ya Congo asika hein pour éclaircir balanda mokili mobimba David Nakachote olsengi bango nyoso tangi ba kombona défi osengi bango défi wapi défi na magasin ou bien défi qui délire sur salami qui obeti sous bilamba na osala osengi bango défi wapi baluka place au sala défi na bango peut-être osengi bilamba na magasin na bango aussi carte po basalaka poza ba carte na bino to kina magasin osengi bilamba na poko to luki place au lati to bengsi batu na salle to sala makambo donc la lingi siko bongo ya makambo yo oyibi lamba yo lati o limbi sap ya jine la raté pe mambasa moi ma carte ndemo sangela te santo yo ta cuir yo est-ce que moi la ta malisus cuir na nete oh mais David on te ke mambasa pour na mambasa to nini alonga makambo yo o sengi na ye alonga makambo nanu longa makambo ya za problème te alonga na ye makambo po na sap azate pour la jean na sap la raté polo na nini wana ezala raté na sap la tela complet veste chaussure na se oyo to sangana congrès na sap so ina ngote wana sa perte pour na moi makata ya ba cuir ba nini après si kurango so na boko longa na sap mambasa longwa tikelanga mangwau soki na mujata ba fole tene longi ozo benga ni kitsa tata après nani KBG ndeko na ngai so za saper okuta na nzela mais so nga mususu na kipina nga yote ponga nzenga so lega pouf na sana na mais David Boepete comment yo kolinga bato donc yo so ngolo ba ke oleki ba saper toi mais dali nyama za awa dali nyama de retour les grands jika oh David mais non David manangulu non manangulu ya manangulu yekutu kokolo yotu tsta déclarer asenga ja pardon na tika yi wana manangulu wana David asenga pardon alika na media ou bien alika na site mo asenga David pardon wana petit na ngai manangulu manangulu bakura te mukolana onya te wana 1000 cross daga ngwati vile ngapicho pacho soli konko vile ngapicho pacho kwiripenda ona kwiri blemala tikona kasi oya monzela kosa bango na ye Givenchy akaso a deux fois gango akaso na 2000 akaso na magasin bon akosaka wapi na ebité ouais
kasi mona mangwaou cuir ndele ba soka 1000 krona azonga lati atikene ticket au nsonja makolo est mona ba cuir ko sango sap est na cuir somna cuir sap na sap to na cuir na sap te sap sango défi na ba tissu Nyarkos na jobalar na Paris basala concours la sap mais ba gagner na jobalar pour ni pour jobalar bête ka ba pièce cuir te pour voler ta veste nous sommes concours de cuir donc mana ngulu lokolo ye okolo ye po ye italien hein. Mais David, David, mais aux attaquer Mambasa, mais n'enga na ibi Mambasa, na makam Mambasa, as un musicien, staff de star, c'est un grand musicien. Ils ont attaqué Mambila Mandeni, il y a sa perte. Ils ont attaqué Mambila Mandeni, c'est un chanteur, un beau chanteur des charmes. Mais comment ils ont attaqué Mambasa? Nous comprenons. N'attaquer faut attaquer na mangwaou na vidéo. Donc tu vas côté na vidéo, on a attaqué donc ba l'écran zéro. Donc tout à côté na vidéo, il y a moi la mangwaou, il y a mangwaou, bango tout, assez bango défi. Pe na o batenge ba comme ngba ça pe na pesa bango bango tout na 5 minutes défi. Lokola bino lobi ke na Stockholm, mudabi lamba zate ba veut tout donc ba veut so karna Suède yo. Yo mo yebna so bambo ba vino so karna Suède ba bilambe. Kolo mboko ba kulutu ba ali. Hein? C'est Coolio, Coolio, bête que Coolio. Abi Coolio le grand combattant Coolio, Bambote Bessika Ali Coolio, il est très bien. Bah Ali ba bête à bord. Mais bon souvent on a bimalapté. On est tous mutabata mi aleke na makasi hein. On comprend, faut pas attendre le grand ba intérêt le grand makamto loba. Ngalo bango tanto yawa e ali to le kamus bilamba to son biso na biso. On comprend? Yo bimbo bango tundo ba bimwana bana nzena ngana c'est bango deux fibo le jour. Tu reçois bilamba na carte bancaire et amakamto ngo yiba bilamba. Oh j'y vais to le bilamba à Suède, c'est qui binomba lambala Suède. Et puis na pesi conseil na Manangulu oyekolo mapango to tonga na mboka Manangulu nani Dalit. Donc on peut se conseiller à pour nani Alexei Ndaku ou bien à Lobe Makamandako. On met le la télévision boye toi mikolo tu vois. Elle a message elle a mikona mboko yo. Bana mapango a gaillard na Afrique. Mapango minene balobela ngote. To le gana internet boye to yekolo ba bien na bisoté. On comprend? Ba bien au kufa lo chikango. Tu vois ça délire. C'est que David Mutazo ba bien ndako moni mabe. Est-ce qu'on doit bien bilamba yone ça bien? Au moins lamba c'est bien. Le matériel ba ndako ba voiture comme un vantard. Ozomona pour elle mikolo ndako la sana ki kuku hein. Oh David qui coucou wapi yo na Suède mutasi ndako en Afrique qui coucou na sens ni ndenge ni. Ndako nanga, c'est une vérité hein. Au moins en Afrique wana. Ngala banga ba simi ndako na Suède. Pour ndako ba 5 millions. Ba 2 millions. En Afrique avec 10 000 crons ma belé. Donc ça vendre na ba télévision. Oh, non, c'est en Afrique. C'est ma vie. Ma vie vivre en cachette pour mieux vivre dans la vie. Quand je suis na télévision, non, chaussures, ça na yo délire na biso. Mais quand on a vie privée, pour nga jamais yo jamais là ndako na ye. Vous comprenez? Ya ndako na ye na ba na famille na ye. Mais ça vie privée na ye. Écoute ma télévision tu peux envie de la télé installer ta vie. C'est pas bon. David, on m'a dit trop, David. Lobela, on a un programme mon côté, na mikolizoya, ou bien loko moko boy na Suède wa. Pour tout la musa Suède, moi kalamingi tia wa, hein. So de la muka ki ba ebi, tout la musa ki mboka. Mais toi mboka c'est comme ce là, hein. Mboka là les sous, bah toi bien gato triple, mboka là les triple ça na me loko, hein. Malgré staff de star, bah na moto ya nyama sans oublier qu'il y a black ou apprendre à laisser, bah j'ai ne sais pas ça ma solo, malembe, to tia bango poa. Et loko moko a été rapide boy, quand même il a sous mboka sous to nyata sous, hein. Bloc c'est belé. On a préparé, bon miko kalamingi te avoy ba kalamingi ta. Aux sponsors, vous préparez na banani. Non ba ngambese belé ma musumba fo. To bomba nanu, bombinano na media. Ezana lo sambo nzamba sunga to réalisango. On a besoin de la bengisa tous les vies en mboko yo. Mikolo ya mboka oyo. Tout ya mboko. Mikolo tout ya mboka parce que ba li triple, mona musana na bino na pesine mambote. Na su bendiction ba kuluta mboka oyo po ba pele uti libanda misika. Makambo changer donc merci bakuluta mboka. Bakuluta mboko mukolo nyoso ma mukolo tout to bengisa bango tout et après na Congo. Pe fait wana na osala ngo ekozala eloko moko to tia dono te la mukimbo mukie mais la fête masangate la champagne whisky kaka.
Donc champagne whisky. Bosala, bosa, ezanini, expliquez-nous le bateau, expliquez-nous le bateau. Tout le monde si moi c'est que pour prendre un si na onté. Donc vous comprenez. Ça membre le Congo bien tout organisateur. Calme programme roya. OK. Papi Kamani bayali, Papi Kamani mobile pembe, garçon très propre, je félicite beaucoup. Tout ça bien Congo ya sika toujours en pointe. Pour dire comme le système il y a world. Le Congo sika, beaucoup le système world. Mama. Bah si t'as pas système qui ça. Mais David, qui ça qui tient nini au banding na programme bien awa, au commission na polémique. David, qui ça eza nini? Bah si t'as pas qui ça. Tu vois que na mai. Ya ba que non ben ça crème cola mboko yo. Hein? Donc tout ben ça cola tu mboko yo, ba rien a fait toi na, tu fait dans tu check ton ali bosso ma bonza, tu na mbongo pour na Congo tout ça va ndeko na Afrique. Donc ben ça tous les papas ya mboko. Ba kolo faut que ce soit idée de ko sala. Soirée à Mikolo, donc aux lancer message que ba papa ceux qui ba yé ba kelo ko salema ba conseil que ba sala mo le comment pour Mikolo. Ba leto wana bandako na bango tout tinda pour comment to sala donc oui comment na sola bien na vie ya mboko. Papi Kamani. Puis tu responsable na bango tout, bien ça bango tout ba ya to fan to meli mais champagne whisky. Événement champagne à whisky. Colia ofele mais colia ofele champagne whisky. Yo fera un bord de rentrer, tant au foot on bon tu ekende Afrique. Donc les abonnés tingai boy na beng ça dia staff na Finlande. Ba staff na Finlande au des grands leaders akanga mata tout ba katsa. Bon yo foot de rentrer au foot on aussi me pas biso pété côté na Kitunga et qui directement Afrique. Comprendre? Masolo ya ngwana. Tu vois, ma soloté à moi, mangwaou, qu'on va kili kilo le côté pour ça l'émission, yo ça na voiture, on a même téléphone avec toi que zate à zombongo. David, David, des émissions de réponse quand même comme sous peut trouver ko bomba pe na cadre de respect émission pour na moni ba attaque musupe boy tout ça comme ça là bien si na bi ko monter mais ba attaque musupe tchana senanu pesa nous. Donc David on a kanda. Somme dans le côté. David mais na liboso ya TV beauté David. Na lo biango un le côté. Faut avant na tikaye. Comment bien vous a complexé? Oui que ba ignorer ba bengo journaliste local. Est yo. Nandimi ngai nandimi journaliste local. Triple O Yambo journaliste local merci. Est-ce que triple B n'est la musi mboko yo? Parce que bien journaliste local. Et puis MC bino boy. Local bio mo la mango comme journaliste local. Oyo tout mi kolo yo. Ako bimisa bobo mo journaliste local. Na ko tanga kombo na makala mode avec 0 heure. Oh David comme donc David oh. Kana ebisi na ko na bana bi. Kombo na yo na yebi yango no preno na yebi. Na la muna 0 heure na ti makala moto wana mungwa na ko tanga bana kombo na ko siso news tu nye na mboko. Bo ça normal. Bon botika mutoto na mboko na biso moko kaele liboso kwa ni. David, non. Chers internautes, les propos, ça n'engage que notre invité. Donc, Bisso, tout ça, Moussala, Ngaï, des injures, ça me donne la force. Hein? Balobi, tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Je fais que le travail, votre humble chroniqueur, triple B, Wayambo, n'assez toujours. Mais David, David, mais tu as l'émission, mais David. Naebi ki ozokende yoza ba entraînement tamso okende boye okosumbe lamba bo ba staff na yo message de l'équipe Papi Kamani akolsa masolo ko salema to clôturer yango normalement to panza message partout quand on est tout salaka ba staff na yo bo balingaka yo famille bana batnyoso ba ebi na mboko na Stockholm ba Guillaume Melonga ba Supira Okito ba Blanchard Djema ba belé bolanda ki David David mukra no Mati mais na ko nteka ba staff na ngai ba balinga ngai o ba soninga na musa ba pesi nga pe force ke lelo na sala pe mo loko na ngai de façon que Véron akotra moi Zara de façon que maman na bino Sarah la fleur akotra moi enko moi le gobi makana ko tika staff na ngai na zui chance vraiment plus de 20 filles à Paris na confirmer ngo za ba blague té plus de 20 filles ba commune na inbox na Facebook na zui staff na Paris ba jeune propre à Paris ba jeune fille propre à Paris ba soutenir ngai ma présente moi na pesa kombo na ye Ordia Nelandala na Paris staff na ya Paris nazui 20 filles o ba osunga triple na musala oyo ba mana nga Paris ba kala mingi te to okutana ba koto wana to beta ka masolo sans oublier encore ba staff na ya Finlande baza ebele o de les leaders bon ça masolo nazo ya kuna
tout Sarah Masolo, Richard Poiti, hein, Richard Poiti, hein, 007, toujours système à World. David Moukano, Naïbi qui est au Toki Singa, David Lembi Singa, mais attends que vous allez partenaire, attends que vous allez monter au Tossara Masolo, vous avez parmi bateau, la Moussimboko dans Masolo. David, moi, et le Komoko, na nous, on a nous éclairci, bah, Mikolo Mboka, bah, fille Mboko, Neti, on est l'île Kamana HK, Kanya Lubaka, hein, Neti, bah, fille Belé Mboka, Oyo, hein, et là, comment est rapide, nous, petit Nangaï, Karel, la mignonne, hein, Karel la mignonne, la belle, na, petit Nangaï, Jennifer Ndombe, hein, Jennifer Ndombe, Mikolo, petit Nangaï, Kangi Facebook, si, mon nom qui va dormir, fini, couper qui va dormir, ma personne à Paris, Bambo te belé. David, et là, comme Moko, n'a habité, ce comme l'amour qui m'a bien, est-ce que vraiment, moi, ça devient ma souhait, mais comme ma chroniqueur, au bateau, Talibanda, avant bataille, soit les peu appeler un journaliste, soit les peu appeler un sapeur, soit les peu appeler un paquet wing, soit les peu appeler un fenalia. Est-ce que vous avez un message qui n'a pas de mboka ou vanda, mboka vanda belé, na ba staff, est-ce que c'est un zanini, que l'osso de mes fumami. C'est un ali, mon va dire au salon, ils a bien, mais là, mon comme un bébé. David, vous faites trop, David. Kanda, pour pas faire ma colle, puis ça, mboko yo, on a pas ça, on respect. Tant que nous avons dit que bilambo au fin de la corona biso ngalo comme niveau fin ba corona biso te jamais délire ko ngana bino délire bilamba ne baloba ke batu ndenge yo lobi ke ba ne baloba ke batu ba lati ba saper ba zate yangwana eza injure c'est lo injure ngwana pela lobi to ka awa na ba télévision tout ça la vantarité comprendre po ngana mutuka yaza na mutuka te ngana za mutuka te mangwaou. Ah, David, tika ba kombo yo. Ezala manangulu, apela mutuka. Ah, Nzambe. C'est des 100 et quelques mille. Mais le belango te, c'est elle a bien mal acquis. Au sommet en Afrique, avec 30 000 couronnes, au sommet ndako mamuto tongi. Quand le belango mandako, to yaka pour ça dédé la bilamba. On a moune au sommet mandako yo, na la sommet na hectare. Le pango ndako te mais hectare. Pour un oncle, au moins mi konga na kishasa, c'est notre oncle. Oncle ya Mikonga. Oncle la mère. Oncle la mère. Donc on a un hectare. Donc on a une kini pour un hectare. Eh David Moukano mama. On a côté mon teke, papa mon Congo. Comprendre? Donc on pas encore le belango, vie privée. Tu le belango qu'on a été. David, osana ndaku na kini. Ngala na lo bango te vie privée na ngai. Tu comprends? Na makamu tina ba. Muta somi ndaku na yo ozatake pourquoi? Na otake te passer conseil. Kolobara bien na télévision c'est pas bon. Pour ndako l'accès à mukie et na ba kono na mboko yo ba to mandako na kinwana ba 2 étages ba lo belango te. Donc ati boti lo to yanga awa tout ça dire bilamba. Mandako to lo belango te. Ba bito lo belango te. Onga lo belamba na ngaboye. Via ba via sepela ndako. Viens, la semaine d'accord, na tongo, watandobe, ya mukie. Hein? Après, on va pas se prendre. Tu as tout ça va vantarté. Donc, on peut se conserver de Stockholm, Suède. Donc, tout va faire tout. Tout va jeune, tout va papa, le micro, tout. Ngaï de Moukran, la ligne, tout. Puis après, le coup, on a bino kaka toujours. Oh, ya, mais bino, nganaye. Nganaye na o père chrétien basi ou attaquer na basi na o chrétien basi nganaye o chrétien basi ou attaquer o timi belo attaquer chrétien bo mi kolo yo na kotanga mboko te na méchant na ko lia yo neti na ko buku tayo petit manangulu ela mbala suka manangulu mutafinga mwasi na yo afika mwasi na rwandaise oke na tesa ntoko tamba na ye yuma. Oh nana finga mwasi na dogo nani pour ko finga ba nationalité wana ezaba xénophobe na français quand les alaka il faut pas être un moment série photo ngai mutu na tia garçon yo na relation na mboka oyo nandima musana na loba ke Eric kutana batu parce que wingi place les fum na yo aibi masolo mais les types me respectent tout ça musala ba fait na bino bo za besoin Eric bo kende wapi na vie na ngai timi photo ba place ali na ba mbote ba place ali bo za besoin batu yo photo sungana ou le ke ba polémique bo finga batu bo pesa batu ba nationalité o les engagés ba bino vraiment bo za la batu hein to sunga bino na mboka oyo bo za la batu ya na sa ba ngalo ba nakala oyo finga bobo akutanga na nzela na ye pour azam mudo mo atombola bendela ya Suède mobimba bo finga li sute o fingia kombo na yo na kotango na 0R na makala na mungwa
na makala na mungwa o yebi yango te benga na famille na kotangelo yango ça engage que mon kotanga pona sili so vela mo bimbo sili osili donc botika sa musana bino posa musana ndenge na bino bosa musana ndenge na bino botika bosa musana ndenge na ye asa musana tomba biso Suède sur de l'amour qui sigo vous savez l'été bah si t'as pas kita Snella. Merci David Mukano. On a canal lingi qui est demain. Eric Photo merci on a qui va passer en voiture mon parquet voiture côté on a donc on a qui check balobi bah j'ai na Suède vient à Maurice Premier les boss viennent à Maurice Premier bimisa ba vraiment solo sans oublier encore bah staff na biso ya Congo de Boussita ba jeune donc on est ensemble Eric Photo check Stockholm c'est plus que même paradis donc on est ensemble merci. La